koyeba kokoba malongi onzela ya mituna na bino pe makanisi na bino onzela ya 081 99 66 098 nde koma na bino tokotanga yango na nzela WhatsApp to pe SMS to pe otindele biso voice na yo tokoyoka yango bianga biso en direct na 082 016 35 12 na nzela 090 68 16 742 084 10 78 364 topo leki na nzela ya 09 98 23 97 23 tokolanda élément sonore ye ndeko atikelaki biso na kolika teza ndeko Serge olokota la lifa lancé toyokaki yango te tokolanda yango na ngonga ye pona kofungola bongo eteni ya mituna pe biano. Bonjour monsieur l'abbé Albert Mbolé, bonjour frère Maxime, bonjour tous les auditeurs de la radio des mamans. Merci beaucoup monsieur l'abbé pour la catéchèse du jour. Les effets de la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu engendre, entretient et fortifie. Elle fortifie donc notre foi. Nous pouvons voir ça dans Romains 10, verset 17. Elle engendre la vie. Là aussi, nous pouvons jeter un coup d'œil dans Jacques, chapitre 1er, le 18e verset. Comme on le sait, Dieu, par sa parole, a dit à Ézéchiel qu'il pouvait donner la vie aux eaux qui étaient séchées. Et la deuxième phrase, mon père, je voulais donner un coup de braqueur, là aussi, sur ce que notre frère Baby Grace venait de demander là, de poser comme question. Et vous lui avez d'ailleurs bien répondu pour dire faire du Lectio Divina. C'est-à-dire qu'après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit de Dieu, après que nous soyons disposés à lire la parole, et après que nous ayons fini de le faire, il y va de l'honneur que nous nous posions certaines questions. Par exemple, que m'enseigne le texte concernant Dieu le Père? Est-ce que le texte concerne la personne ou l'œuvre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Nous pouvons aussi nous poser d'autres petites questions telles que: y a-t-il un bel exemple à suivre avec l'aide de Dieu? Y a-t-il un mauvais exemple à éviter dans ce texte que je viens de lire? Y a-t-il un ordre auquel je puisse obéir? Y a-t-il un avertissement auquel je dois faire attention? Y a-t-il une promesse à laquelle je puisse croire et que je dois proclamer? Y a-t-il un conseil pour la journée? Après la lecture de ces passages, quelle louange, quelle confession, quelle requête accompagnera ma prière que je vais adresser à mon Dieu? Donc c'est au fil des petites questions de ce genre-là que nous pouvons, après avoir lu, mûrir et affermir notre foi par la prière. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. À la prochaine. C'est Serge Taba de la paroisse Marie-Reine des Apôtres. Merci. Merci ndeko Serge, monsieur l'abbé mécanicien ndeko Serge. Be totondi botondi papa Serge Taba po ya makanisi maye auti kopesa biso na bo talisi biso te botangi liloba lya Nzambe eko lendisa biso boyambi, eko lendisa boyambi bwa biso liloba lya Nzambe ekopesa biso bomoi. Tango tozali kotanga yango esengeli na biso komituna boko mituna na mai totangi wana pe bomoi bwa biso. Maso wana esengeli kosalema na lisungi ya Elimo Santu elingi koloba te tango tolingi kotanga liloba lya Nzambe kobelela Elimo Santu kosenga lisalisi lya ye po ete ososola mai ozali kotanga lokola liloba lya Nzambe. Bongo kosuka na boko mituna komituna
biyano nango yango nde kosalisa biso po ete bomoi bwa biso botambola malamu. Etango bomoi bwa biso bokomi kotambola malamu, yango wana mbuma ya botangi elimo santu, yango wana bilembo biye liloba lya Nzambe ekotikaka na kati ya bomoi bwa biso. Totondi botondi Papa Serge Taba po ya makanisi maye auti kokabola na biso. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. 081 99 66 098. Topé komeli biso plutôt SMS to yambande ko azalanzela singa. Allô, mbote ndeko. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour Papa Magdine, bonjour Papa Sakalabe Mbole. Mbote maman. Naza na paroisse de Roi. Pour nanga na kutimisa mingi mama Pauline. Dîme, mimi malachi de balabiso, malachi 3-2, c'est ça dîme, on va s'allier ensemble, sacrificateur. Mais, pour ça, la terre, la moko hier, le bateau peut ça dîme, peut ça été dîme. Mais, dans la tangi, malachi wana, il n'y a pas ce que n'a gagné au soir professionnel. Na petite dîme qui dîme, n'a pas ensemble. On a l'idée vraiment expliqué, biso, le camarade malam, que la barre na poto, kuna, na yebisa bango po batindaka dîme yango napesa lipa ya banga Nzambe. Vraiment la limite liloba ya Nzambe ndenge ezodela biso yango wana. Merci monsieur l'abbé. Merci na mama na paroisse Saint-Édouard. Hein? Tout à fait. Ezali bongo mama. Na bonde ko bakala e lobite dîme moko ya zomi bakopesa na sacrificateur topé moto akobonza libonza na tempelo na bonde ko bwakala to bengi banganga Nzambe e kokoba se ndenge wana moko ya zomi bakopesa tope kopesama na nganga Nzambe oyo akosambela po ya mosala mwayo, akosambela po ya bomoi bwayo. Makambo mosusu akobakisa ezali ndenge wana moko ya zomi tope 1/10 o to bengi dîme ekopesama tope bakopesa yango na nganga Nzambe oyo akobonza libonza akosambela akobenisa yo pe akobenisa mosala mwayo eza lokola o kotondo Nzambe botondi na mbuma ya mosala oyo Nzambe apesi yo. Makloba ya kobakisa ebele ezali sendenge wana bayebanso bazali na yamba esanto katoliko bayebi yango eklezia kote yango ndenge wana pe ezali sendenge wana moko ya zomi esengeli kopesama na nganga Nzambe to pe na pasteur soki ndeko azali epa bangelesa to pe protestant akopesa na pasteur ya bango bakatoliko bakopesa na nganga Nzambe ya bango. Merci mama. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Togokoba, Koyamba Bino, Mituna Nabino, Nanzila Banimiro Tokobandela Isusu, 081 99 66 098, message SMS, topé WhatsApp, appel en direct dans 082 016 35 12. Allô, Mbotendeko. Oui, le comadrine. Nazongela le message. Nayoki makambo ya tim, naebite. Tim ezali kaka salaire tope limbisa soki ozwi mbongo alikelemba okoki kopesa mpe lokola timi to eza ndenge nini. Motuna ya mibale ezali na bamessage oyo ya pape oyo mama Emel mwana yo katoli na mosala asalaka message oyo apesaka biso ya pape tokoki kokonsidere lolenge Paul azalaki kotinda mikanda na biklesia to ndenge nini po mosantu pape alobi te mama Eme azali kopesa biso message oya mosantu pape to considérer lolenge Paul azalaki kosala nayebi te mais c'est la bien envie na yo. Merci. Merci na papa Mboso Emile po ya mituna mibale atuni po etali moko ya zomi ya lifuta ya mosala 1/10 de salaire tozwaka yango pe salaire ekopesa makasima ya mosala ezali lifuta ya mosala
moto asali mosala sanza mobimba na suka ya sanza azwi lifuta ya mosala oyo asalaki. Bipai mosusu bakopesaka meme 15e ezalaka na katikati ya sanza bapesi mwa 15e ya mosala moye ndenge asali wana. Ba entreprise mosusu babongisa ndenge wana na mosolo wana nde ya mosala okopesa 1/10. Soki ezalaki ristourne to pe otobengi likelemba. Likelemba ezali mosala na yo te. Likelemba ezali mosala mwa te. Soki na mbongo likelemba okani kobonza na eklesia okobenga yango 10 te po ezali salaire te. Ezali lifuta ya mosala te. Kasi ezali likelemba na ete soki na expliquer yango ndenge nini. Alors oyo kozwa na likelemba wana okoki kosala mwandambo longoli mwandambo lokola action de grâce to pe aumône. Okoko kanisa pe babola na mosolana ozwi na nzela ya likelemba to pe offrande na yo kaka ya action de grâce zambi ozwi mwa eloko na maboko. Me kasi o ezali te osali mosala osukisi mosala mwayo pe bapesi yo lifuta ya mosala wana okotala ya ozwi moko na zomi to pe 1/10 yango kopesa na eklesia lokola 10 na yo. Kasi autre chose ekoki kozala lokola offrande, intention et action de grâce to pe aumône kokanisa babola kokende kotika ndakisa na service ya diaconie to pe na caritas pe bongo na bongo. Kasi salaire ya mosala yango wana mwa moko na zomi wana yango wana tokobenga 10 oyo uti na salaire. Merci. Motuna ya mibale ba message mama eme apesaka biso chaque lundi ezalaka mateya ya mosantu papa omeli na ye ya lomingo na lomingo ndenge tolandaka ba mateya na ba misa na lomingo. Mosantu papa pe kuna na Roma akosambela pe misa maye tolinga koyeba ateyaki pe nini. Bongo mateya papa ekotala pe biso banso ezali lettre te ezali mateya apesi lokola omeli. Nganga nzambe ateki na paroisse na papa Emile Mboso ezali lettre te akomaki yango te po ya kotindela bakristo kasi alimboli matangi ya mokolo wana. E mosantu papa pe akolimbola matangi ya mokolo wana, akolimbola litangi ya ibale o Santu Polo akomi, akolimbola litangi ya yambwe ota muso yakina bondeko bwakala, akolimbola sangwelamu ya wana tokoluka koyeba pe mosantu papa te yakinini. Pete batemate ya mosantu pape kosuka kaka na Roma te akote ya pe biso banso ya wana tolingaka na Radio Maria te toyeba pe tata milimo mokambe eklesia ya biso mosantu papa atei nini na lomingo eye a part ba mateya toyoki ya batata milimo na ba paroisse ya biso bongo mosantu papa pe ateyaki nini na mateya o ya lomingo loye. Tala ndenge tokoki kozwa yango kasi o Santu Paul akomi ezali penza mikanda ba exhortation ya molai penza euti na mayele maye na bwanya bwaye na boyebi nzambe ndenge ayebaki Yesu Kristo. Kasi mosantu papa na message tokozwaka na nzela mama eme ezali penza mingi mate ya lomingo wana sangwelamu mokanda mwa Santu Polo mbele tope boko buku ya bondeko bwakala ndenge bapesaka biso na lomingo iso. Merci na papa Mboso. Merci beaucoup, Monsieur Labeto Kokoba, Koyamba Bino. To tangi komaye mbote Monsieur l'abbé Albert Mbole, ngai frère Hébré Lassaba na paroisse Saint-Marc, sango olobi nini na biso na bayeba lobaka Biblia ezali mbeli ya mino mibale motuna yambo ya ibale. Sango na Ancien Testament basali ya Nzambe babandaki komodire tope kolakela bato, mais na Nouveau Testament Yesu aboyi ekolakela mutu mabe. Alors yebisa biso Biblia ya kala ezalaki inspiré te e lite ya nini tokozwa wana na kati litomba nini mutuna mosusu litomba nini na bakristu bayokaka mateya tango nyonso kasi mbongwana ezali na bango te. Et puis motuna asuka pesa ngai ngonga ya mateya ya Monsieur l'abbé Noël sur foi et guérison
jour na heure wana na kopesa jaya na motuna suka foyer guérison dimanche dimanche à partir ya 19h Wekolanda Linaka ya Monsieur l'abbé Noël Boulandungu dimanche à partir ya 19h na Radio Maria Foi et Guérison. Monsieur l'abbé. Merci Nandeko po ya boko mituna. Motuna moyambo liloba lya Nzambe tokolobaka tezali mbeli ya mino mibale. Elinkoloba nini? Elinkoloba te tosengeli kozala na bokebi mingi tango tokotanga liloba lya Nzambe. Kozana bokebi mingi. Yesu Kristo akobenga yango kutu mopanga. Akobenga yango mopanga. Bokanisi nini na ekotia boboto, na ekotia boboto te kasi na ekotia mopanga. Na nzela ya maloba maye mopanga mokokota kati na bato. Pe mopanga mosala nango ezali kobongisa. Ekoki pe kobebisa. Mbeli ekosalisa biso na makambo ebele. Kokata mosuni, kokata nzete, kokata papier, pe bongo na bongo. Mbeli ekosalisa biso, ekosalisa. Kasi mbeli ekoki pe kosala biso mabe. Soki tokebi te ekoki pe kosala mabe. Pe mabe oyo ya Bible to pe liloba lya Nzambe koyo kosala biso ezali mabe ya koboma te. Ndaki soyoki pasi na motema mwayo. Otangi liloba lya Nzambe esali yo pasi penza. Omimoni na kati wana. Ezali pe lokola ndenge tolobi mbeli ekosala pe moto mabe. Kasi mabe wana oya liloba lya Nzambe ezalaka po ya malamu ya moto. Mabe oyo tokoyoka tango tokotanga liloba lya Nzambe ezali te moto ayoki pasi na motema mwaye. Ezali lokola remords. Culpabilité, sentiment culpabilité wana omimoni te ya solo liloba lya Nzambe pekisi metala ndenge ngai nazali kosalela yango. Pe lolenge mususu ya mabe ya mbeli ya lolenge mususu ya mino mibale ya liloba lya Nzambe ezali te kokeba na ndenge kotanga liloba lya Nzambe po soki okebi te okoki kobunga nzela. Peta muso koki pe kobungisa bato nzela. Oto koloba mauvaise interprétation ya liloba lya Nzambe. Soki ozali formé malamu te ezali kwa mbeli ti soko yebi ndenge basimbaka yango te okoki komisala mabe okozoka. Liloba lya Nzambe pe ndenge wana. Soki o interpréter yango mabe okobunga nzela ndakisa motuna na oya mibale. Motuna ya mibale lobi te na bondeko bwakala banganga Nzambe bazalaki kolakela mabe na bondeko bwakala na ebite soki ezali na référence nini soki ezalaki ndenge wana Yesu aye na bondeko bwasika lobi te to lakela mabe te. Bongo siko lolenge kani tokoki kotala bondeko bwakala lokola ezali inspiré. Ezali inspiré. Soki na bondeko bwakala balobaki te nganga Nzambe akoki kolakela mabe esengeli kokota na contexte. Oyebe ezali na contexte nini elobami ndenge wana. Bondeko bwakala tango tokotanga yango sengeli ko situer yango penza malamu na kati ya contexte na yango. Elobami na contexte nini? Na eleko kani pe na ekwela nini elobamaki ndenge wana. Liloba lya Nzambe kotikala kozala inspiré. Elinko loba tete soki ezali nganga Nzambe moko na bondeko bwakala lakelaki mabe to pe banganga Nzambe bazaki kosala ndenge wana bongo tokolobani mpo na Nzambe ye moko. Na bapsaume oto yebi bapsaume 15 pe bongo na bongo oyo ndakise ko malokola Nzambe azali kosala mabe akosukisa banguna ya bana ba Israël. Tokoloba nini te bondeko bwakala ki inspiré te il faut ko situer yango na kati ya contexte na yango ezali ndenge wana na kati ya liloba lya Nzambe inspiration ezali ko accompagner toute écriture ezala bondeko bwakala ezala bondeko bwasika elimo santu nde asalisi po ete ekoma ndenge wana. Soki ezalaki elimo santu atindi bato bakoma yango ndenge wana pona koedifier bato po ya kosalisa bato. Pe motuna ya suka nitomba nini moto akozwa tango azali kobongola motema te. Litomba ezali mabete okokende na lifelo. Okokende na lifelo na biteka kokende na lifelo kasi okoki kokende na lifelo soki obongoli motema te. Moto akobongola motema te akoki kokende na lifelo. Yango ne pusi malamu kobongola motema po ete tokende na lifelo te, tokende na moto mwaseko te, tokende na paradiso. Tala litomba oyo moto akoki kozwa
soki akangi motema moye na makambo mabe aboyi kobongola yango. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. 081 99 66 098 tokotanga nkoma na yo tope otindela biso na nzela WhatsApp bianga biso en direct na 082 016 35 12 090 68 16 742 084 10 78 364 tope onzela 09 98 23 97 23. Tokozwa mituna etikalaki olokota la lifa lancé Ndeko Achille. Bonjour monsieur l'abbé. Quelle conclusion on peut tirer de toutes ces 7 lettres dans l'Apocalypse? Motuna Amibale, est-ce que c'est important d'implorer l'invocation de Saint Charlemagne, frère Achille Kibea, Outo paroisse Saint-Pidis? Merci Ndeko Achille. Ba conclusion tope makanisi ezali nzike pona mikanda sambo oyo towutaki komanyola soki olandaki malongi okomona te na mokanda moko na sukali te ezalaki oyo bato ya eklesia wana basengelaki koyeba mpe kosala. Laodicée message ezalaki ya koluka kozala ndenge nzambe alingi, kozala te nieti te, kozala mulunge te, soit tozali moto tozali malili, kasi kozala mulunge te pe bongo na bongo. Ezala Smyrne, ezala Sarde, Éphèse pe bongo na bongo. Eklesia yoko ezalaki na ba message yango. Mais na beaucoup se liloba la nzambe tina nango ezalaka moto abongwana, tina nango ezalaka moto atambola malamu. Mikanda miso mina ezalaki yo bakomelaki na beklesia sambo, lelo toko koloba te ezali liloba ya nzambe kosenga na biso to bongwana. En résumé c'est ça. Kosala o elingi nzambe, ko éviter hypocrisie ndakisa, ko éviter mabe, ko boya mabe pe kosala malamu. En résumé c'est cela. Koboya mabe ba mabe lokola tomonaki lisola ba Jezabel na ba Tiatire wana, ba fausse doctrine pe ba Nicolaïte pe bongo na bongo. Maso wana na ba adresse ya nzelu apekisi bato kotambola ndenge wana. Nzamba yebi misala miayo ozo tambolo kanisi ozali na bomo nzoka ndo wa. Ba hypocrisie wana pe bongo na bongo. Ba message nyonso wana en résumé zalite moto atambola ndenge nzambe alingi. Abongola motema asalela satana te, atambola ndenge nzambe alingi pe ayika mpiko na tango ya mikakatano na tango ya pasi. Tala na bokusema tokoki kokanga pona mikanda sambo lona. Tokoki kobelela Saint Charlemagne pona likambo nini? Eklesia alingisa yango te. Tope atindi bana bayete te ba invoquer Saint Charlemagne. Charlemagne obelela ye pona likambo kani te epekisami eklesia alingisi yango te. Na basantu oyo tokobelela bana bayeba koka kobelela Charlemagne. Toyokaka yango balobaka babelelaka ye soki po ya kozwa soki mayele na klase soki ni eklesia autorisa yango te, alingisa yango te. Senga lisalisi pe bolobeli ya mosanto alelonda ki sa Padre Pio. Wana eklesia lingisi. Mais Charlemagne azali na liste ya ba santo o eklesia pesite po ya ko belela bolobeli boye. Merci. Omeka ko yamandeko mosusu. Allo mbote na biso ndeko. Mbote bana mama ni kuzave bonjour. Notre langue est boye. Ba message Maman Santonale la paix à la biso avant en fait c'est attendre na 8h wana avant matinale wana mini pour mini na l'église la marathon on na radio après prière après messe après avant une matinale. Allô maman. Voilà monsieur l'abbé. Merci na mama. Ba message oyo topesaka na Radio Maria na tongo iso ya mama
ezali programme ya Radio Maria, ezali linaka ya Radio Maria, ezali linaka ya paroisse te paroisse ezali to Radio Maria ezalaka paroisse eza programme ya paroisse Radio Maria kazali programme ya ba paroisse na biso te esika tozalaka soki sango mokonzi moko alingi ndakisa na paroisse ya ye pe na suka ya misa ndakisa na suka ya misa kukamata buku ya monsieur l'abbé Germain voilà kukamata buku ya monsieur l'abbé Germain Zinga na suka mes wana soka pesi bo benisi ko pesa message ya mama et ça peut mabete et ko sala pe likanisi malamu initiative kitoko ça dépend mais kasi ndenge lekaka na Radio Maria ezali ndenge Radio Maria ebongisa linaka na yango na tongo bana ya mama baye banini oyo mama alubaka na ba message na ye oyo apesaka o sango Germain asalisa biso akoma yango na kati ya buku wana. Merci mingi mama. Alors ndeko na makanisi mibale oyo asukisaki te ndeko Maxime alobi te tokoki kotika l'enfance spirituelle soki tokotanga Biblia mingi. En fait, on suppute. C'est ce que ça m'a canisé. Na tongoli penza makanisi ndeko. To yamba peut-être ça y est n'imtara. Alors, mbote ndeko. Oui, ndeko Maxime, effectivement, c'est toujours moi. Merci, monsieur l'abbé, ma réponse à monsieur Nanga Liboso. On est balé de les alaki boye moto azali kola koyoka libanzamba ko sana tango nyonso tu ezali ko édifier par la force spirituellement. Parce que comme on a fait un décommission très fort spirituellement de la zakata ko tanga Biblia te. To ko bandele nini et ya ezali grâce au papa nzambe to to ezali nini sala kiaza makasi mingi to makasi Bible ko zakata ko tanga yango. Merci. Merci Nandeko Guy Pascal maestro bon ekoki pe kozala mais je doute fort que moto azala spirituellement fort pe azala musika na liloba ya Nzambe lokwa liloba ya Nzambe ezali vraiment nourriture moko très importante bilei moko penza ya motuya yango nde moto ekolisaka spiritualité ya moto nayebi te moto akokoma spirituellement fort ndenge nini soki azalaka lecteur assidu te ya liloba ya Nzambe te eza mwa pasi nakoliki ate sekele na ye ta mosusu biso toyebi te mais kouta vraiment na lecture ya liloba ya Nzambe ndenge nini okotambola malamu soki oyebi ndenge Nzambe akosenga te spirituellement fort elingi kolobani akotambolaka mingi penza na molimo nzoka nde toyebi te liloba ya Nzambe nde moto kotalisa biso lolenge kani totambola en tout cas faut ezala sekele na ye ezali liloba ya Nzambe o ta mosusu biso toyebi te. C'est difficile moto akoma spirituellement fort sans pour autant azala en contact avec la parole de Dieu po yango nde moto kokolisa yango nde moto kobokola yango nde moto kolendisaka. Et voilà un peu yanonako pesa na maestro Guy Pascal. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Mbote. Radio Maria, Botondi Mingi pour na catéchèse Yalelo. Juste une petite contribution. La Bible, la parole de Dieu, a vraiment des effets puissants. Sur la terre, nous parcourons des routes pleines des épines et des boues, des cailloux. Or, nous sommes appelés à la sainteté et seule la pratique de la parole de Dieu peut nous aider à y parvenir, car elle nous guide, nous console, nous libère, nous guérisse et nous transforme. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, que Dieu vous bénisse. Safina Charlotte, Outo Paroisse, Notre-Dame de Fatima. Longonia, merci na ndeko Safina Charlotte po ya makanisi kitoko penza ndenge tolobaki te lobala Nzambe kolakisa biso nzela ozoko tambola mbele okanisi te ozotambola malamu nzoka nde otambola malamu te elilobala Nzambe tango koyoka ngwe ekoloba na yo keba ndengo ozali kotambwisa bomo ibwayo okanisi te ozali kotambwisa malamu nzoko okotambwisa malamu te tozwa ndakisa mokanda ona ba eklesia ya Sardes, Ecclesia Sardes. Yesu alobi na anzelu komela ba Kristo ya Sardes
yebisa bango te bazali kokanisa bazali na bomoi nzoka bakufa. Voyez par exemple ça. Yo zali kokanisa te ozali na bomoi po nini bazali ki kosalela ki bo Kristu ya libanda. Bobelese ya kombo. Nzoka nde na kati na bango makambo mabe ezalaki. Liloba lya Nzambe nde mutu kokebisa biso ndenge wana. Ekomema biso na cohérence wana to pe na nzela oyo esengeli. Merci mingi na ndeko. Olingisana bakisali kanisiwe ndeko Maxime pona motuna ya ndeko Guy Pascal. Ndenga lobaki te motako kozala spirituellement makasi na molimo asali makasi kasi liloba lya Nzambe penza atangaka yango mingi te. Nakoliki ya soki pa zali ndenge wana ekoki kozala fruit ya certaines formations. Formation ndakisa na renouveau, formation na motema mosantu na legio pe bongo na bongo. Ezalata lolenge lona kasi formation na efandi likolo liloba lya Nzambe. Ye moko mbele atangaka penza yango mingi te to pe asalelaka yango mingi te kasi alandaka ba formation mingi mena ba formation wana nini bazali koteya ye liloba lya Nzambe. Dendi kolobaka keno ça rattrape toujours l'homme o azali spirituellement fort d'une manière ou d'une autre liloba lya Nzambe ka muteko lisaka. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Allô, mbote, ndeko. Merci, ndeko Maxime. Merci, monsieur l'abbé. Na betelo maboko makasi Nzambe akumisama na réponse au groupe ya suka na motuna na ngai. Zambi yango ezaki penser na ngai penza mako tala alobi mbele mutu akoya pe plus fort viba o nyonso akozana kati ya ecclesia mama wa ecclesia bomiseli biso nyonso tous les atouts qui est possible pour que mutu aza pe plus fort spirituellement ndakisa na ba groupe spirituel et tozali na yango. Ebongo monsieur l'abbé solo banano moto oyo akosala mingi akosala Nzambe mingi azali engagé makasi pe bangagement na ye bandi kosala ete mbala mosusu akoboma mosala na ye akokima mosala po te abongisa oyo ya Nzambe na kati ya eklezia kende malamu ezali mabe te quelque part to mpe ezali malamu ndenge Nzambe aponaki santu Petero Mateyo atikaki mosala na ye ya mbongo mpe alandaki Yesu Kristu nde bandeko akotika mosala akoki kopesa ye mbongo po te ake kosala mosala ya Nzambe. Et bien que ce soit une difficulté, kasi aza korale nyonso na difficilement. Ezali mabe te ezali malamu. C'est encourageant surtout. Mbele na mokibo moto zoko mo ya kosa malamu te atiki mosala et ko pesa mosala te akei kosa mosala ecclesia. Olobi nini? Merci. Voilà, merci beaucoup ndeko Guy Maestro. Merci nandeko Maestro Guy Pascal po ya motuna moye. C'est vrai. Ekoki ko salema na sens moko peut-être moto andimi ko sala sacrifice wana to bengi yango lokola sacrifice a sacrifier mosala ezali tata mama waye o eleisaka ye na libota po ya kosala mosala mo ecclesia o ezali na lifuta na se awate. Mais ce n'est pas encouragé na ko encourager yango te Zambi principe ya mosantu Benoît ezali malamu mingi oyo mokristo asengeli kosalela ora et labora mosala sambela pe sala mosala na mokanda ona ba Thessaloniki na olika de Thessaloniciens santu Paulo akoloba yango alobi oyo alingi kosala te ali apete et pourtant ezali exhortation na makamba molimo aloba tete, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, mais celui qui ne veut pas travailler. Aliate. C'est l'insistance sur le travail. Il faut ça là. Et pour si malam, itango zui risque wana ya koboya mosala oyo kofuta yo, lifuta yo kosalisa ote ole salibota, yo moko pe omi bokola. Ondimi ko kende ko sala ko so engagement pour que musala ecclesia e kende se liboso, c'est bien, c'est beau, c'est encourageant ko sala engagé, mais n'oublions pas que à part la vie ecclésiale, il y a aussi la vie ordinaire. À part musala engagement na biso na ecclesia, mais tu as aussi une charge. Ozana bandeko, ozana bana, ozana libota pe bongo na bongo, oyo mbelo sengeli pe ko salisa. Omoni soki okangi maboko na ko luka
nzambe alobi na adamu kolia na motoki mwayo bongo siko lingo lia ndenge nini tango okangami makasi na mosala ngo na engagement wana na ecclesia olia ndenge nini na kati ya ecclesia okei mosala na paroisse olingi kozonga ndako to ozeli midi oke osengi banganga nzambe mwa lipa lobi lokolo ozosala na ecclesia ezalaka ndenge wana te wana ezali malamu te. Ce n'est pas vraiment encourageant osacrifier mosala mwayo oyo ekopesaka lomeya ndenge ndeko Maxime alobaka oyo ekopesa mwa lomeya po ete okoka kosomba mwa simisi okoka kosomba mwa mikate mpo na bana o mipesa mobimba na engagement te mipesa na yo me kasi mosala oyo ekosalisa yo o futela bana minerval ko négliger yango te epusi malamu. Merci na ndeko Guy Pascal. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Tokoyoka élément sonore. Bonjour Maxime, bonjour Nganganzambe. Sango Albert Mbote na yo penza, merci pour maté à mokolo molelo. Les effets de la parole tope na lingala tobe ngango nini mbuma liloba ya Nzambe. Mele na yoki ndeko moko ya nola ndeko moko ya mbwa kotanga liloba ya Nzambe esengili na elimo santu. Est-ce que nécessairement il faut elimo santu nde aspiré pour otanga liloba ya Nzambe? Ce qui elimo santu aspiré c'est-à-dire okotanga yango te. Ya mibale liloba ya Nzambe ezali na mosala na yango tope efe na yango. Kasi tango liloba ya Nzambe eteyami mbele esali efe te epesi mbuma te ezali mbeba ya moto ayoki yango to mbeba ya moto atangi pe ateyi yango. Ya misatu mbele liloba ya Nzambe ezali na nguya to pe ezali na mbuma yango efe kasi po ya moto oyo azangi discernement ye atangi na ye kaka me bososolo epa na ye ezali na mwa mikakatano mbele moto moko pe akolimbolela ye yango po ebota efe ezali te ebongo ekosala nini na bomo ya moto wana oyo azangi ne discernement azangi pe mayela kososola moto akososolisa ye pe yango azali te me kotanga azali kotanga efe nini ekobima na nzoto na ye. Merci Nganganzambe mbela te mamoke. Merci beaucoup commandant Augustin. Merci na papa commandant po ya mituna misato auti kotuna motuna moyambo soki tokosenga elimo santu yambo ya botangi lo bala Nzambe ezaka te po ya kotanga, c'est pas pour la simple lecture. Lisalisi elimo santu ezali po ya kososola kotanga okoki kotanga okoki kosala pe lecture simple yango wana même bandeko batangi na baparoisse na biso koyaka kate pour lire les textes mais venez pour proclamer et ce qui est contenu kotanga kaka na ko proclamer ezali ndenge moko te elimo santo akosalisa biso mpo na kotanga komanyola kososola pe kokokisa makambo manei wana tokosuka kana kotanga te tosengeli komanyola yango oyo totangi wana omanyoli yango na lisalisi ya elimo santu ososoli yango pe okokisi yango tina inspiration na lectio divina yango wana tokosenga elimo santu asalisa biso po ete totanga malamu tomono malamu tango lecteur na parenthèse lecteur na ndako Nzambe yambo te batanga bomonaka bandeko batangi bayaka oboso bwa sango akobenisa bango tango akobenisa bango akoloba boye elimu ya mokonzi yazala na bino miso mabino mamono malamu maloba makobimo minoko mya bino mabondo mitema mya biso moni miso mamono malamu maloba makobima mabondo mitema. Donc il y a pas seulement la lecture mais il y a aussi la proclamation et puis biso baitoko yoka yango tokoka kososola makambo kani wana matangemi na motuna ya mibale mbuma ya elimo santu soki moto akozwa yango te mbebe euti wapi na moyoki to na motangi ekoki kozala na de kote moyoki pe akoki kobimisa mbuma ya liloba ya Nzambe te oyo ayoki na lolenge te ndenge mikanda ya oyo touta kotangi suki si ya bolubite oyo azana mato ya koyoka ayoka tamso akine distrait ezaka ndenge wana
azalaki ne distrait makanisi ekendaki na boulangerie ya mapa esika akende kozwa nesika ntango baotanga liloba lia nzambe ye azokanisa mapa okende kozwa nsima ya misa ezali mpe distraction kosala te acomprendre te yango monaka baexercice mosusu banganga nzambe basalaka nsima ya botangi matangi ya mbota abanda mateya aotuna boko mituna okangi nini biyano esalaka te mpo nini abandaki koyoka te ande koyoka makambo mosusu nesika te ayoka ekoproduire mpe befete lecteur mpe ndenge moko motangi mpe akoki kozala mpe na base ya manque de fait ya liloba lia nzambe soki atangi mabe baphrase esengeli kotange matangi mindenge mosusu me na suka azoloba bandeko liloba lia nzambe yango wana eske nzambe akoloba mabe ndenge wana asengeli mpe kotanga malamu pour que liloba lia nzambe wana oyo akoyoka yango ezala na baefe na yango mpe na suka manque d'effet kozala mpe du fait que moto akoki kososola yango malamu te. Ça peut être aussi ça, hein? Yebi liloba lia nzambe malamu te otangi yango kaka ndenge wana ekobota mpe mbuma te soki mpe baakompagne yo te ekozala mpe mwa mobulu mpona osukisa ndakisa eza na acte chapitre 8 lisolo ya enike éthiopien omoni akotanga liloba lia nzambe akokomprendre te kino ntango Philippe aye penepene na ye asosolisi ye nde akomprendre amemi na discernement nde akomprendre tala biyano nakoki kopesa na papa Augustin. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé Torosuka. C'est vrai que mituna eza ebele, mais tango eza tango, bandeko mituna na bino to bombi yango to pe bobomba yango. Vendredi, mituna pe biano, nangonga 10h30 bweko tuna yango. Monsieur l'abbé na mwa mokuse torosimba na mateya moko. Na bokuse ezali te liloba lia nzambe esengeli kobota mbuma okati ya bomoi bwa biso. Esengeli kosala mosala okati ya bomoi bwa biso. Mbuma ya monene penze ezali ya mbongwana. Soki otangi liloba lia nzambe tope oyoki yango eto tutisami na motema te osengeli kososola. Ezali liloba oyo ya nzambe lokola mvula ndenge alobi na Isaïe 58 10-11 esengeli kosala mosala. Soki mosala ezali te ya liloba oyo toyoki tozali kolekisa ngonga pamba. Tala na bokuse mai tosengeli kosimba po etali koyoka liloba lia nzambe kosalela yango na kati ya bomoi bwa biso. Monsieur l'abbé, merci na bino banso bolanda ki biso, merci na Christian Asunga ki biso poto talape katechese ye apanza sango na chaîne ya télévision YouTube ya Radio Maria RDC Kinshasa. Tozala baike, tozaba abonnement ebele pour na mosala ya évangélisation. Merci na bino bolanda ki biso.